Vraiment, donc, Toza, na www.cleboa.com. Freddy Yakimbe, na cadre, il y a découvert, il y a la bino d'actualité. Il y a un moto à Salaki, affiche, ou un problème. Que 3F, et bien 666, et salut 666, 13e apporte, là, tu costume, tandis que l'apporte Moussou, là, tu robe, tandis que Ngola Sata Moussou, n'a n'engagé na bango, le big note, 13e apporte, le roi bouteille Mikolo, a coûté déjà costume. Alors, hier, tout ça, on a comme Lino de Brazo, tout ça, on a eu, Lino. Quitte Freddy Yakimbe. Lino. Na bon nous milai pour ezalongo émission tezara moins interview affiche wana yonem to saki ouais affiche ça conçu par ngai ça va conçu par yo mais siko yo idée wana ko film ta pesa ki mwanda mwa idée bien yo moka nem to soki idée wana nyoso to ndenge zalaka munganga soyi muta malade ay ayaka na ba doléance et puis médecin traité donc il fait ayakina boule na ye abino album est à 13e apôtre mais yo le rôle artiste mais gars proposer nga eloko moko alors na proposer qui fait image wana ndenge na proposer ngo to modifier te ndenge pe bimi donc ezaki pour la première fois na kutana na ye ayebisinga kanga photo au proposer nga na ke parler na lali na sali on na salaki le lendemain nango na memelivier a adopté c'est bon. Et le Olivier a adopté, c'est bon. Confirme comment on a 2F. Troisième F, Ezaki, erreur à frappe ou bien. Non, moni Kofi wana wa komi on a salagi ya proposition. To longo la police on a tiaki ngana yebi Kofi na 2F. Alors police ozomo na wana eza écriture ya vie. A komi on a papier, ngana scanner ngo na travailler en ordinateur. Kofi mta remet 3F. Voilà, Kofi a commis 3F. Yosa non nakati makambuté. Il y a 3F V Aza et puis il a expliqué déjà à plusieurs reprises. Donc on est à côté na elle la Freddy Yakimbe ya le bill de Brazo ça langa affiche comme langa Freddy na Y te maintenant I. Ngana ça le logo te na comme Freddy na I parce que Yakimbe alinga kito comme Freddy na I. Yosa non la problème te. Na na problème te na 3F. Pyramide on a eu to chacun. Pyramide ezata na affiche. Mais batie pyramide moko wana batie pe lisu badi. Te batie te. Dieu m'a vu pyramide momo na Google. Alors bien bon lisu isko asaka na Yesu ya yango. Asaka na Yesu te parce que amoni Kofi Olomide lisu moko mukie lisu moko munene. Et puis botie Yesu lisu moko et puis ya munene. Ngene bani. Non affiche ça ya Yesu te affiche ça ya ba apôtre te. Affiche ça ya 13e apôtre. Ça dit Kofi Azawana 13e apôtre. Moni na ba illustration art et ça la ka ba symbole ko symboliser le logo. Ça dit to symboliser Jésus na ba apôtre. Wani zanga artiste na sali za la bongo. Loin ya ba illumination, loin ya ba makambo ezolo ba mana affiche wana. Donc affiche wana salami pire mabonzoto ya de Brazo nengo zo mona bo. Mais écrit par Kofi Olomide avec 3F. Via côté si petit na Fabro, le bien côté petit na Fabro na kata ba F na e. À côté petit na Fabro na kata ba F na e wala. Donc ba F ni balana elaksani kas. Ba F ni la e selon V eza fali ferré. Nene fali na ferré. Na idée ko expliquer ngo bien. Pour la ga motuna nga na tunagi via le bibo petit na nga be Fabro fa ko taraga na ba F wana po a compléter ba F o bazala gi déjà. De Brazo au sala ba fiche belé na ebi ba fiche tout ebi magasin yo nem to salara mais on dit na 13e apôtre yo pe au signer au kotipika makambo ngo kaka na deuxième monde sikoyo oyo la kisike de Brazo a signé eza nini eza affiche ya 13e apôtre et affiche wana eta makele koza quadra poza quadra donc bango on affiche wana neza na so totie Douglas et Fomi to longoli Kofi to komi Douglas et Fomi totie longiama sananga Douglas et Fomi quoi faire nanga wa salaranga au moins affiche wana ozonga nango normal le eza ne longia quadra vraiment mystique donc ba fiche tout oyo sala ezara na partie te pour ezara bango mais oyo ezara na partie pour za quadra bon to le babongo te parce que ngana za na travailler na bato ebele mais na sentir kaka ke eloko moko ebakisami tant on a travaillé na quadra
L'île de Brazo est bel et bien dans le quartier latin, donc comme artiste, surtout. Tu n'as le bien. Naza propriétaire, manager, il y a LD Concept. Oyo Kofi Olomide azali client. Logo la batu mususu. Monde entier ba otala olobani. Ouais, on appelle ça tout le monde balanda ba interprétation te Joana oliala na YouTube passe tiena e ba cliquer la gaga mutatali 66 FF muta cliquer ya kotila muta cliquer ya kotila ala aventurier comédien suga na comédien donc affiche wana to yebi muta a décortiquer ngo bongo to yebi été to ape na posa oyeba ete mais to sunga enda lia ala na YouTube ninga zole. Merci beaucoup. Alors, on a pu clôturer parce que Yazaki, dernier montou nangai oyo to sala interview. Nakanti bolandi ndenge point de presse ya Kofi Olomide grand mopa o kwata ko ama ndenge leki. Ndebe ba pesa ni biz. Basambasane na mwasi na ye bomoni pe a expliquer biso pe a lobi pe ba poser la question, lui Brazo pe à répondre. Voilà. Alors, ils ont vraiment donc Ngai Freddy Yakimbe. Merci Nabino surtout au CPL on a www.cleboa.com. Au tozala biso tout ba un bon tonton. Le bon mon Ngai Freddy Yakimbe, l'équipe propre ya Onge Yakimbe, moninga ya nek tantôt du Weber, Rémi Yang, Yannick Nzanga, Platini Chipambalo. Un bon tonton. Il y a un micro na le ba chancel mbemba merci na you na biwana donc et ça li bango ce ne peut pas si quand tu bien comprendre que il faut simba brassard faut la tango pour chancel mbemba kabana nga okocha Georges Bea en tout cas chancel mbemba hermana mpuya ya mbinga et dia kimba sauter omba poto wa gangi matika songa lobi wo pour l'unité. Et voilà l'homme à la Porsche Cayenne, vie de Nancy, est déclaré et béni le bi aux autres dérangés bango. Amer wane l'ingolobani, amer abongo l'ingolobani. L'ingolobani, Juliano Erkamel, Chili Mekatol, Sandrine Moupende, L puissance, la patrona. Moninga DS Longa, leader Abachiri. Ornella Mombo, merci Nayo, Bosamoué Belé, Félim Benza, Fiston Benza, Féli Kabamba, Aris Manzo, Aris qui a la Manzo, Moutinanga Yakati, pourquoi pas Nayo Aimé Bidoche, Willy Bontela, ya Bontela, et puis Nayo Papi Kabakirikou, boss de boss, Talanege Nalati, Juliano Erkamel Chili, Onja Kimbe. Bon petit va prendre na ta peu costume me sentir merci Nabino to remis na suka en tout cas bolani ne sauter l'équipe vraiment bien Kofi Olomide 13e apôtre on dirait moi le moko boy mais bouger matonge ningane écoutez sous na renaissance et le lelo le roi de la forêt pe azoya lelo parce qu'on a comprendre ce que zanini principe mbelenga yepi na pesi yo miko obwaka bato bwaka